na esengo omotema kotelema lisusu boso ya bino po kopesa bino basango olokota na lingala bipai biso bozwami na tombeli bino na eno mbote pe libakuli lamo na oetali basango mabiso na eno sango etali mokambi ekolo Congo démocratique Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi to ete amonani lelo azwamaki na yoko bopesi nzela ya ndako ya monene etobengi ya inspection générale ya finance mokolo lelo toloba mokolo ya le 8 octobre 2024 pa wapi bâtiment yango bapesi yango kombo ya Nkondo Tshisekedi wa Mulumba mingi penda po ya kokanisa mingi maluba moyenne o etali lutte contre les antivaleurs de pa wapi inauguration et mosalemi kuno ngambo ya commune ya Gombe kasi etuluku ya bato bazalaki wana ezala bayi mbula matari pela moko mokambi atali mingi penda UGF azalaki wana sango yango penza epesi esengo mingi penzo motema ya bayi République démocratique ya Congo. Tosimbi mokapo etali ndako ya bampaka basena epe wapi balekisi kopusa lisusu mingi maimatali état de siège na boko bituka ya République démocratique ya Congo mingi na etuka ya Ituri pe la moko ya nord ya Kivu bokobosa na tete uta mobu mwa koto ibale tuku ibale na yoko ndepenza République démocratique ya Congo na ngambo ya esti ezwaki mbano ondila ya mokambi ekolo na o etali mingi penda ordonnance et mopesa maki po ya koloba ete na différence a état de siège kasi to ete pona ngambo ya ndako ya bakambi ba Sénat to eba na nzela ya Sama Michel na nzela ya Jean-Michel Sama Lukonde nde ayebi na kopesa nzela pe koloba yango omiso ya bampaka basena onzela ya milulu etobengi ya plénière et mosalemi kuno ndako ya bampaka kasi to ete ezali mingi penda boko bapologer ya loi etali samaki oboso ya vice premier ministre atali misala ya kati ya ekolo pela moko bokengi pe etobengi décentralisation pe affaires coutumières Jacquem Chabani nde nyonso atali si penza na moboko na oetali maimatali kopusa lisusu mingi etobengi état de siège ya République démocratique ya Congo mingi penza o bituka babale nord ya Kivu pe na Ituri. Tosimbi mokapo etali ministre atali nzinga tope environnement na kombo ya Eve Bazaiba Masudi de ayebaki kokende ongambo kuna pai wapi mingi penza kotala lolenge kani boko sika ezami wana na mpasa nini esengeli po ya koyeba penza kokota yango na apologer etali mingi penza maimatali gestion durable pona koyeba kobwaka mbela pe koyeba kopesa nzela na maimatali boko ba gestion durable ya ba déchets tope ya bo soto koyeba nini esengeli po ya koyeba kobatela mingi engumba mokonzi Kisasa pe pona nini te Congo démocratique mobimba yango na boye esengelaki na mwasi ya yambwatali environnement ya République démocratique ya Congo komono misu mei mingi penda esika etobengi ya centre technique ya mpasa epai wapi esengeli na ye ata la poete mikolomiza ye koya koyeba kotiango penza o misala maimatali mingi ba apologer ya komema pe kosukisa boko babosoto na o etali ba déchets tope ba plastique et penza ekobebisaka environnement tango iso ya République démocratique ya Congo. Tozokoba na basango ya biso tosimbi mokapo etali Kisasa ezobonga ezolata lobe ya sika na boye sengelaki na Daniel Bumba Lubaki oazali mokambi atali mingi penza ngumba mokonzi Kisasa elongo na molandi moye edi Iyeli Molangi esengeleki na bango bazala wana po koyeba kota o misala mingi penza boko misala esengeleki esalema kasi ezalaki obe na komini ya Ngaliema na eteni ya ozone epai wapi penza mosala ya koti ya bopeto pe bobongisi babalabala emosalemaki na boye titi bakamba azalaki wana po kopesa biso ba sango ndekazo kwa associer biso pe na misala oyo biso tozo contrôler misala so pas les abete to ebisier par exemple bloqué to ebisier to c'est pour l'initiative oyo ya kopita la base
na terrain pour na kokiraka bakaniveau na biso oyo eza malamu tozosenga sino la population na biso bango basa déjà premier pas c'est à nous maintenant de protéger ça yo ozumula ngomeli ma yo bwaki bongo ozela ebi yeli Daniel Bumba chef de l'état ba kolongola ezala kitoko te tolingana totia maboko na maboko na apprécier volonté au bazanango. Je crois que c'est vraiment aussi ce qui nous manque. Ouais, parce que moi je le dis toujours, la volonté c'est ce qui nous permet de faire. Alors ceux qui déjà volonté ezali, alors suite et kozala bien. Et Kinshasa et Zobonga, je crois littéralement ceux qui n'a pas qu'on définir yango moi la lopoto, Kinshasa est en train de se développer. Alors ceux qui n'ont pas le message, on a pas qu'on fait ça na bakinois lelo ezali bandeko na ngai ya Kinshasa to pesa tango na tango bandeko na ngai ya Kinshasa to za la patient, soyez patient bo pesa bandeko na bino chance bo pesa bango confiance wana botika bango ba travailler. Nous sommes dans les processus il y a changement na Kinshasa. Alors tozala vraiment na pour ça il y a patience na bino na sepeli pa musale monani tango ekolongwa nde babimisi boye soki elongwe malamu soki elongwe te ekozonga su na terrasse eza mboka na biso efo eza propre deux fois boya na butu na ntongo boye bokuti bato babwati bapoubele wana eloko ezopesa biso pasi yango wana me ngai naza na conserva biloko na ngai na base mo balobaki wana marse ya nani ya ngai donc chaque matin napesi moto apobe napesaka mpe bato nzela te mpo nayebi kaka etika yango quelque part napesaka kaka bato baza na pusu bake babwaki kuna bon tozosenga kaka mpo eza mboka na biso fo toluka ezala propre biso tozala kaka consciente na kobongisa mboka na biso. Tozongi po akosukisa basango ya biso tosimbi mokapo etali masano miandembo bokobosa na tete Léopard ya République démocratique ya Congo simaye kolekisa première et deuxième journée, Sengela qui n'est kolekisa sikato koloba troisième et quatrième journée, kasi bokobosa na tete ba Léopard ba ebina kolonga na ba victoire mibale na bingete misato na o etala ki penda ba masano e betamaki mikomize ko ya Italie éliminatoire ya CAN Maroc 2025 kasi sikato koloba noté ba longi Léopard ya République démocratique ya Congo na boito eba été sengeli bango ba na kokutana na équipe et le Taifa Star de la Tanzanie des pays wapi penda bazali boko ya bazami na groupe na bango po ya koyeba kondongwana mokolo ya mosala mine tolobi mokolo ya jeudi 10 octobre na stade ya Martyr ya Pentecôte et pays wapi bai Congo démocratique bai Léopard bakoyeba koyamba da mingi penda bai Dar Salam pe e bakoyeba lisusu kondongwana ongambo ya Dar es Salaam mingi penda na o Italie mingi masano po ya quatrième journée mokolo ya zomi na mitano na lobala ya Benjamin Paka et pa wapi penda bai Congo démocratique to pe bai Léopard bakoyamba bango pona boko ba journée auto bengi penda ya double confrontation et kosangisa bikipe babale esto eba été pour ya Sébastien Desabre Ouadali mingi coach ya tali mingi d'équipe ya République démocratique ya Congo atais koloba été ba poulanaye et si bazali awa na République démocratique ya Congo bitampi bien bango et si likonyata et pa wapi kolongola kaka moko e akobeta te azwaki solo penda kokoso ona to komona Axel Toazembe o yazaki titulaire na ba masano ute koleka nde akozala remplacé par Peter Kioso o azali latéral droit ya boko masano ming penda ya Champions League ya anglais kasi to eba suspona Shadrack Akolo neno ba azuit auto bengi remplaçate na o etali mingi penza po ya masano ya troisième pe ya quatrième journée oyo penza ye akozala tete kasito eba été République démocratique ya Congo et kozala wana po ya ko telema po ya ko eba kondongwa na troisième pe quatrième journée na stade Martyr ya Pentecôte ya Kinshasa pe ba ko eba kondongwa na kuno ngambo ya Dar Salam.
na basango etali masano miandembo ndeto sukisi ndambo ya basango tolengele kopesa bino kasi bino banso bolandi biso bipai binso mingi penza na eteni ya ozone na commune ya Ngalema bosalo bebongo bolanda basango oetando eke ya bino kasi bino baibozu biso na katikati bobosana te bokende na nzela ya singa ya ligne internet epai wapi penza bokoyeba kolanda basango na biso mingi na etando eke na bino ya social télévision.